nango kotana na misabu moto nazomona te bilaka na yo nateli yo motema olobaki nakozala mokila te nakozala moto Congo promo défaté Bolandaka Congo promo pour ezoloba vérité avec Congo promo it's not the same c'est pas pareil Rafigeto check Ige la coiffe ikote Papa na Kerouan éternel Kenaya Kanda Taba ikote Sensi Nganda Taba Fene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerouan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand 93 320 les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000 Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michulu Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomi tongisa lisusu te. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomi tongisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michulu Atlantic Shipping. Yaboye, Bazu wapi. Hugues la coiffe Ikoté. Salon Hugues la coiffe Ikoté. Une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogart. Hugues la coiffe Ikoté. Votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikoté.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikoté, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikoté, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 0000. La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Ikoté, même père, même mère.
Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Ikote. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, dindindi pour les hommes. Congo Promo ezali site oyo babengango planète Hollywood. Il y a un site nyonso ya monde oyo atie tembe adina na mai akuta na sirène pete sirène olakisa ye ba Kinshasa Wood, ba Kimbanseke Wood, ba Banda Wood, Matonge Wood kuna ndeke okuta na se mai tam suba pyramide ba Hollywood musu ezarmé Hollywood yali moko yango wana Raf Ngindu c'est Claude Meka je valide déjà mais par yango Claude Meka ngo azata. Ouais, allô be boni. Allô Denzu. Na park ave nazo monote. Na park wana. Oh, mais park wana mupepeza trop lelo. Ekokota na micro eko baby émission. Mupepe pour la micro non, tozana ba micro cravate vie y a pas de problème toko sale lango. Yo mataka koto to sango na salon Molokai Stars na katanda ku kakao. Pona park vue ezape bien na mo yezali me mupepezo beta yo ebika New England. Ah bon? Ok bon. Siko epe na parking awa, nazo à gauche. Te okota na porte liboso ko yanzela ya balcon te. Ok. Na okita à fungolo. Ok. Allez, bye bye. Voilà un grand merci na bino na kolanda lisusu ya Denzu Luzitu oyo bolinga mingi vraiment bozi ba kitene no bovandi boye ba 5 continents elinge pia nini puis tozana mboka o numéro 1 oyo e dirija ka monde et place bino mo boye binani avanda ka mutu munene Claude Meka bongo lelo vraiment tozwa bongo na résident ya Claude Meka ya Matonge en direct ya ba state nde awa tozwa bongo na salon Molokai Stars en direct ya Claude Meka azopesa biso vérité au nini vraiment ki bana ya monde bozozela po toyika bato bakomi koloba donc ba rumeur komi ebele ya Denzu era yo ki mo flash wana tali vraiment boyebika grâce ya ba réseaux sociaux que ezosala pe actualité ngo donc toza toujours na actualité voilà ya wana ya Denzu amoni donc faut aluka nanu sikoyo salon Molokai Stars nzoke za na kati ya résidence Claude Meka Matonge nde on ya Denzu aye vraiment retrouvaille sur Claude Meka Matonge na résident na permanent voilà na banza ke Claude Meka azana biso vraiment ensemble azana ya Denzu apesa biso na moi vérité oyo nini ya Denzu ayoki pona ko claircir vraiment ke likambo ngo pe ate ke na suka teme ya Claude Meka apesa biso na ba base à suivre Claude Meka en direct à Congo. Et voilà un grand merci à tous les gens dans la résidence, il y a Claude Meka na salon Molokai Stars. Voilà, il y a Denzu api sabisoka la véritablement ezanini. Claude Meka, bonjour. Le sakonayo. Le sakondeko Denzu, merci ndingu na résidence. Et lelo na sepeli ko yambayo a na salon Molokai Stars, webika to bana viva pona ko pérenniser masolo oyo touta na ngona quartier touta na Matonge. On a pesi salon au combo Molokai Stars pour nga zalaka Molokai Stars. Mais ngana yoka ki yango e lo baba mingi nde talaka na réseaux sociaux ya Denzu de fait kaza na koto a sale effort ya ba mais ngana contacter ke za chez yo sko nini vraiment izo ki oke ya opesa e loko combo. Ko pesa salon au yo combo Molokai Stars zaki na idée au biso toza nango lelo ko pérenniser Papa Wemba, le lustre disparu au Pendazali, grand prêtre, a prouvé un niveau qui grand prêtre en Ningwana Salamate na Congo, na mémoire na ye na ndengepe que na li moi notre ba Molokai Star c'est ali ke bana Matonge yango na préféra ki na peselo ko moko ya ndenge wana ko apona ko caractériser qui je suis.
Claude Meka, mais pourquoi les autres Zoyo Kaka Claude Meka? Pourquoi président fondateur? Viva la musique. Mobutu Karate. Président fondateur, elle est parce que Franklin Papa Wemba n'a jamais existé. Nga na utaka Paris, tout sito béton d'émission où il est kakanganayo et que tango tozaro ça la tournage ya reportage moko il fallait en kombo ya le portrait de Papa Wemba. Ouais. Au basalaki na TV5. Vraiment. Na Arte et que n'ampleur wana tokendaki na rue de la Forêt na ma campagne pas Papa Wemba kotala ye et tokuta na colonel Jagger abi petit nanga yozo ya kotala nga te foya na palais. Bon, il pe moi na matonge, bon matonge 1 tant na kendaki na palais to sololi abi nanga ah. Ezala idée moko bien le col la ozana Kinshasa wa tozo luka neti eloko moko esama pona bokul po ya zama sa bokul depuis bo mwana ya zali mwana ambassadeur Kilimasi mutabanda penda poto na toratanga do poto penda ya na ebité tongo kutu ya matinal ba 6h kosa on attend sur 3h du matin bo moni marche Papa Wemba za rotambola wana Jagger ndi colonel Jagger yemtai na marche wana Lumbume pour à l'époque na matonge baba mo babenga ngo Saïdi Benabedi soko uti tango ne zaki ba Bruxellois ba uta Bruxelles soki oye outi poto pour confirmer faut o le kalama tonge na balabala wana zone babenga ngo Saïdi Benabedi pour confirmer faut na matonge na Saïdi Benabedi alors Jagger alobi nanga il faut que ça la eloko mo pour na vie abaki asbel parce na lobango na émission tobeta ke le kara ouais na volume 1 tobeta et que na kenda otala bon lokwa na kina ngala leki ya ba yayat ya nanga kiki de Paris ndim talobaki to sala ngo autrement to sala ngo Franklin Papa Wemba na zone pe connaît Jagger abia idée bien to kena na studio Bobungo na kuta na redi na se aki sona fi moko na binde ni via za likolo via zali na mati to solo na bien non c'est génial mais l'endroit est mal choisi Claude il faut passer à la maison to solo mais c'est approuvé ndé le kola ngana zalaki fondateur et tant to sali collège na ba masa lokwa ba beria là au mona na photo tangu ba minde bazofi TV5 ezofi mais biso otunara o nani Zuluwe azaki coordonnateur batutu na réunion to saki na dimension X babi na za la président comme j'étais fondateur yon babe yanga PF na ba banderole nyuso yaki na ville kin to utilizaki ba petit chege ba chango ba okoma PF Claude Meka donc président fondateur loko ba chenga président loko pe ngam nagi fondateur yon loko président fondateur rien à voir na ba Mobutu mama ba impère wana non pour les loso to monitor résident pena Guadolitika Guadolitika ka Claude Meka vraiment donc na ndenga fote pena ndenga bien pona États-Unis penza ezalaka te ezalaka pena boye okeka omoni ba département mais ato ina résidence permanente ya Claude Meka ezalaka te na ba state c'est ça résidence yo mo zomona ba visiter te ba salon kuna na topesi kombote salon ngabo kuna na topesi kombote bon ezami ça toi wa à te choisir ezala molokai stars décor pe kozala que bon ndanu pe na to si te po ezanda kwa sikat ya nanu ba photo beaucoup pe photo cha ba photo mususu pe neti ya yo poza mwana ya molokai stars photo na yo ozanga te to kocha photo ya batutu toujours reconnaître bon na histoire yango moni bon ezaka welete mais aux États-Unis to lingi to garder image ya grand prêtre Papa Wemba oyo yazaki starter yazaki superstar vraiment que Claude Meka na biki lelo muzindo eza mulai po ya denzu soka ye marqué na jeune improvisation vraiment en tout cas bolimbi sposa ya donc oza oyo ya batebele o balinga kolanda pe bazwa moi vérité pour nazwa ki bapeli bapeli o pe sala pe ya denzu ya mais na kotala boye vraiment que na kozanga ve beaucoup mais kombo vie etikali pambate toza na liste te mais toza na répertoire o Papa Wemba sala ni ne sala ki lelo Papa Wemba musique ne ekoma na ba niveau international question est très noble omoni batebele baye barate bakansaka Papa Wemba ayaraka poto par hasard et akominenga komaki wana ezalaki dessin
dessin on a le bas, dessin on va dessiner raté. Dessin on a zo le cola D E S S E N I N dessin le cola neti projet hein. Et là qui mutu moi ça na centre culturel français comme on a là qui François Bélorger. Azai ko betsa ba Zaïro à l'époque na centre culturel français. Et azaro betsa kaka papa Mbate azaro betsa Madiata Franco, hein, et tout le monde, hein, mais à quoi la musique papa mbazo beta, nous avons le loko moko poto koma, na illustré loko moko. Tant le baka il était comment, pour Mikolo na compte internet bagnon sokonka il était comment, mais il était comment ezali loko penda ba chanson oyo ba yaki Aïsana Zoé, tant Rigo Star na ke potote. So yoki ba guitare wana beta wana même temps papa mbake no beta na Japon oyoka ba bandaka ba beta pe Aïsana Zoé oyoka bum 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 ba rifle on a rigo ça robeta et puis bah, il était comment boum mobile ya ya boum bien coiffé boum bien rasé yangote bien parfumé zo kansunga na ba griffe asomo oh ye oh Aïssa Isa oh il était comment et bandaka wana Aïsana Zoé ba guitare ba rigo ba zaro beta ba jiva et le ko les aki papa mba kota ko beta tant ça le vivre beta on folk na pop de boka Michael Jackson the king of pop papa mba zaki inspiration ba Otis Redding yango mona reprenant nzembo ya fa l'album moko na ba cadre international. Bon, pour revenir à ta question, monsieur wana François Bélorger wana tant oiseau ka papa mba na musique yona sakade abiyo musique nous a awate musique na yo il faut poto ya musique mo il faut beta na poto alors nde ye mutu a memanga papa mba poto bazaki na synergie na bango ye na petit na ye musuzu comme na epeka François mais François Payard wana ezaki na Paris kuna na Paris ezaki na magazine français wana na Paris mutu pe français te otobi François Bélorger François Payard aki na magazine ya roteka ba livre baki na mutu musuzu comme na ezaki Jacques Lang agent na bango ezaki fille mobwe comme na Corinne. François Bélorger on a kutu azwaka retraite mutakonia na masolo ezaki François Payard. Alors na kati na bango moko na bango asukaki ministre o ba na bi Jacques Lang. Jacques Lang a comme ministre de la culture. Yé mutapesa papa mba mukanda. Donc batumsu ba bengaki yo message mo yo kinga mutazolo ba mama ngunda o ya lobi on a ko répondre Claude Meka. Alors ça vidéo a ko répondre nga mais bon en tout cas to éclaircir muke. Ba o ba boka ngunda bazalaki mais équipe e boka ngunda pété zalaki yango nezaki équipe ezako voyager ba bengaki yango vivre au Molokai donc Redi Amisi na Stino Mobi et puis chef d'orchestre Ikonola Oiko. Bonjour fais ça code papa. Mais papa, j'ai fait service et partout dans le monde, au Canada, États-Unis, partout même à Londres, c'est le calamité, j'ai fait service et j'ai comme un service là-bas. Là bien à moi, pour y aller habitude, Samy a eu que j'ai fait service et ça n'a rien. Mais puis vous avez prendre et comme à Paris. Ah on a biso na Bretagne, tozana ngona Nantes, tozana ngona Pontivy, tozana ngona Saint-Brieuc, tozana ngona Loudéac, tozana ngona Angers na Balema. Si quoi a formé les moussousous na Paris, Bambo Kebele boy, j'ai fait service pour Zamakambo, Bana Poto, Bana Mokil Mobimba, partout dans le monde. Après ça, Moko, na Chibé, service. Sainte-Thérèse na Chili, station Sainte-Thérèse na Sibanango, en force de la police. Koune Bakangi Batu, Awayo Kangi Koli, Chibé service, Ayuna. Raf Ngindou, félicitations. Pour la promotion, ça la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse.
qu'on n'est pas demandé, il n'y a rien en face. Congo Promo Rafingindu nde na ninga mabete Congo Promo Rafingindu aza mutu aza na mbongo boga aza na bakara danger donc ya mutanzala te. En tout cas félicitations, merci Sito Oumela. Rafingindu le présentateur la force créative Congo Promo Congo Boroto ça na force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ nous bénissons le Congo Promo. Avec Rafingindu, Congo Promo ne tombera jamais. Bigolo Congo Promo nde. Ouais, Balobi Rafingindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Rafingindu. Congo Promo. Wata plus, wata na des boss là. Il est na Molokai, mais après il a été remplacé par Keiko, japonaise à percussion na fille wana. Keiko, japonaise wana. Alors ndenge kendaki wana Jacques Lang apesaki papa Wemba Mukanda en tant que ministre de la culture na ba redi pour corriger ces garçons là il va répondre nga mais na bi soki linga ça la buzz soki bien répondre nga ça ne buzz té pour na masola Molokai via Kofi la pré papa Wemba nga na pesi ko to salon o yokombo Molokai Stars au mona ba t-shirt nga na salisa hein bien sûr misu kutu na otinde ya président na ba France kuna na otinde ya pe bato mususu ba rolata mais mutu wana soki alinga ça la buzz il serait mieux soki aza na France bien ça ba français hein ouais aza ba français bon papa Wemba abota ye moko maman Nyondo abota ye moko donc aza fils aîné kitolo et pas maman Nyondo maman na ye ah bon papa Peneki Kumba papa na zaki na basi mibale ngambo mususu pe ezalaki ba boke oya kufa ba Jackie ba Kiliba ba Bubul soki mutu wana azali Kiliba te Robert Kiliba te soki azali Bubul te atika kolobaki ya petit papa Wemba soki azali petit papa Wemba face à masolo papa Wemba parce que nous parlons de l'après papa Wemba. Alors pour la raison on a question na yo tangu ba payar wana ba zui papa Wemba akomi ko beta niveau moko moins likolo ba yaki kotika masolo ngo pour François Bélorger azwaki retraite alors bazwaki mwasi moko Jinko aki japonaise ye mutu akoma ko sala masolo papa Wemba ko ke ba Japon ko tambusa ye parti par là Jinko tango pe lembi akomi souffler nde ayeko comme ayeko introduire papa Wemba na mutu tobenga Peter Gabriel artiste anglais wana na synergie ya Peter Gabriel azwaki ba Afrika misatu congolais tango na zaïrois malien na sénégalais na Sénégal azwaki Youssou Ndour na Mali azwaki Mori Kanté bipa na biso Zaïre Congo to lobalelo azwaki papa Wemba nde yango moni esali papa Wemba abeti na 5 continents papa Wemba abeti na Maghreb otobenga Afrique du Nord hein? Dont on peut citer Maroc, Tunisie, Égypte, Algérie. Bah, trop raciste, n'indimité qu'on est battere marécagé. Pour que nous bêta qu'on faut la superstar. Yo ce monde congolais bête na Maghreb. Non, pas encore. Voilà. Papa Wemba n'a pas chance na yewana ka kandenge François Bélorger a découvert qu'il y a bi musique nous il y a Congo, il y a Zaïre, il y a musique à Libanda. Papa Wemba ke norbeta na Corée du Nord. Na Corée du Sud. Abeta na Japon, abeta en Australie, awa abeta na 50 États, na basale quoi ba Madison Square. Madison Square à New York. Kuna pona Congo toza na ba vedette. Et puis na misu ba star ya tiers monde. Yomona ba sukar na ba niveau neti Zénith, Bercy, Olympia po kune zaka ba congolais na mo ba africain minde so ba ya ba leka 2% te. On a ba concert ba ghetto. Mais papa m'a betra ba concert oyo omona mindele na mindele. Donc parce que maintenant di bango même à loba na wera que si je joue pour mes frères c'est comme si je joue pour moi-même. Wera loba on a une vidéo. Et puis moi je voudrais jouer pour les autres comme ça je sens que je suis en train de transmettre, de propager notre culture. Donc na même ordre d'idée papa Mbappé aki muta manu di bango ako linge trop papa Wemba alika na bataratata papa Wemba sa makambo mutu mona sali tata ba grand kaleto lobaka sa ba featuring na ba
Docteur Nico asala ba featuring na bat lokola ba Pepe Kale asala ba featuring na bat ebele au lieu ba doit comme ba featuring en anglais papa ba obeta jana featuring ba découvrir yango lelo o papa ma banda osala déjà ko beta na muninga muso bengisi na album ou ya bengisi yango na featuring parce que ba jeune lieu ba comme ka featuring faut ba découvrir mo featuring mais pour revenir papa Wemba abeti na bisiko yo congolais moi ko beta te yango to loba ba star ya tiers monde bali na superstar azaka moko papa Wemba yango moni à partir ya idéologie wana ya kobeta na centre culturel français dont ce monsieur là que je salue a comme retraité Soki Azali Wapi. Monsieur, je vous remercie beaucoup, je vous remercie infiniment pour votre savoir-faire et tout. Yem taye au sala que papa Wemba comme international pour découvrir qui est déjà à partir à Kin. Donc papa Wemba y a une poto par hasard ma propisa qui est déjà na ba français on a yango il fallait s'installer na Paris. Mais papa Wemba mbalbeso ya poto y a une 1977 à na Bruxelles. Avec ma orchestre pour la toute première fois na visa 80 en 1980 babanda qui Bruxelles ba kota pe Paris. Donc papa Wemba comme international ezaki vision, il y a monsieur Tobengi François Bélorger. Yé mutu a senti que musique eza ya niveau ya Zaire te ya Congo te et musique qui éco ça la engombi libanda yango pesa yango. Donc on a un niveau international. Voilà. Vérité ya boye il faut ka folklore du meka po barbi vérité oyo ezara na kati po bima donc faut mona o aza na kati folklore du meka lelo batu to ebiki to zo ki bapel na bato ba bia ko fondateur ba ba histoire vie pour na visa 80 ngaki ko fondateur ta ke président fondateur fan club papa Wemba mais ce qu'on a koyoka ke lelo po ba rimer pe ba pel ka ndenge to zo ba comme d'habitude ba o ba benga ki biso ki en ki ba ko ba ki o papa Wemba azwaka mukanda sous couvert oyebika ka ba rimer za ke belé mais yo lo baki yo te non papa Wemba abwaka po beaucoup la bwaka ngunda te c'est vrai na lo ba maka papa Wemba bwaka ngunda te nga lo baki buna yebisa papa Wemba ba monsieur faut ba koma parisien oya ko bwaka ngunda abwaki landa bien makam na lo baki na baki bien sûr na lo baki bien oya ko bwaka ngunda abwaka oya ko bala abala on avait déjà mukanda na ye c'est bimaki à partir de Jack Lang. Donc tout le bavement que à l'époque donc on t'a pesa qui n'est pas musicien privilège à partir de Libanda mais ça qui fait beaucoup. Oh mais il a inspiré bango déjà il y a ça il y a makam akenda poto par hasard te même orchestre. Et François Bélorger t'a à comprendre que muto musique nisa awate a memie pour François Payard a petit à François Bélorger. Jacques Lang a master na bango tant comme ministre ta ba chance ndenge papa mba beta musique ministre ya culture Jacques Lang aye nana ça donc pona oyoka ka talent mindele batondi ministre ya culture ya France Jacques Lang azali na synergie o propisa papa Wemba donc tant poulet na bango zo beta foya mais makambi yo bangunda ba o ba bwaka ngunda bazali mais yé moko vie akobwa ngunda te po ba yo ba memi yo ko mema comment que boire ngunda ba ba yaki na ba français donc Jacques Lang ko ministre yé mta pesa ki papa Wemba mukanda apesi redi apesi stino ikope azalaki wana yé pa zwaki quoi que na mon local ba remplacer ki na keiko mutu oya linga sala buzz na ye akosa buzz na makambo te po ba histoire to beto ayebi angote soko petit papa Wemba soit azali mwana papa peneke kumba mais photo identifier sur azanani pour maman nyondo botaka papa Wemba yemoko. Voilà un grand merci na bino boki Claude Meka éclaircir pe apesi biso vérité lisusu wapi o bolinga ki boyeba grâce à ya denzuluzi tout sur Congo promo Claude Meka na yebike muzindo ya lelo vraiment 5 continents ndenge linga kolanda yo ndenge sepela kana biso vraiment boye potomoni ba manette à church oyo tomunyo oyo za catalogue 2018 hein. Oh mais okotala yo moko hein. Tokotala na baki na yo banda ngwanzo bimanga tika forme mais otala tala. Tomoni te. To bana tsuka question. Voilà Claude Meka ya matonge na kolanda vraiment betressement na yo un grand merci na yo na ndengo pesi vraiment histoire oyo vrai ki bana mboka ba kolanda yo na ba niveau international mais lelo na tali lisusu na France 24 ki lelo toza susu na papa Wemba te
toboyi musique na biso lelo etikalaka ya bageto lelo tomona ba grand mopa bakata ko la baza wana ba niveau international talaka lelo ko vandisa 4G abeta ndete loko abeta na ba niveau live bon peut-être na Afrique ba mona ki on normal pour babiloko wana na ba niveau États-Unis wana exagete pour kuna 4G ya te même pas betango mais to landi na France 24 ki ba pesi biso à peine né pour na 7 ans ya séquestration il y a Kofi Olomide en plus viol to éviter na yo Claude Meka na ba pays à freedom oyo et lobeli onini tala ka information tous à la fin na ba pesi ba condamné Kofi te les Kambuya viol et séquestration na violence wana il y a ça concourir 7 ans maintenant nous ba condamné donc présomption d'innocence pèse à la cas bien sûr donc tout compte à cause de la victime il y a innocence ba condamnera mutu liboso basambisa été donc il faut processus wana ekenti na sukana oui pour en cours na le ba condamné été mais azali concourir peine il y a 7 ans pour la séquestration car ya pamba bon ce qui va juillet coupable mais jusque là azana no innocent jusqu'à ce que ba prouver culpabilité na ye mais en soi problème wana ezali eloko biso tozali na ba légaliste était pour na ko juger yango magistrat instructeur azali ou instruire affaire soki asilisi ndenge ba commission rogatoire ezonga et que ba moni ba déférer devant parquet pour akende ko samba tout comme ba koyi ko katela ye peine ou ba koyi ko quitter mais le Congo ezali un malheur ne cause à peine nécessaire et sali que est propicié na télé na kati ya France makasi abeta na basal ba lobela ngo muke mais makambo penda ba lobeli na France makasi là pour nanga en tout cas il doit s'estimer heureux que il faut lier makasi na niveau ya média na France non pour rimer lelo histoire comme yanga te na ba page Facebook pour moni lelo so total ba réseaux sociaux bandeko baza en Afrique en tout cas bon to minimiser bango te ba yiko c'est la réseaux sociaux te donc pour réseaux sociaux ba créer ngo pena eza pona ko détruire ba société so ba WhatsApp ba imo ba Facebook pour bango ba éviter pour les en Afrique eza osombi moi méga na yo ote moi photo oyo take kindaka wapi au monde les camions zoloba na salaki ba recherche moko mo na na Californie na Hollywood na ya kokuta na makamoko que batu o basala ba réseaux sociaux internet ba koma ko regretter yango ba bi ba regretter pourquoi basala et que ba yina yango bon émission na photo na ko exhorter à congolais balanda émission na nde ba comprendre to zoloba ba congolais ba BBC internet c'est pas vrai. Basala yango pour détruire la société, basala yango pour na zizani, basala yango penda na ndenge wana. Et rapport on a na sali yango na vidéo, na tchena ba combo pour donner les sources. Ya batu ba travailler na ba Facebook, ba Google, ba YouTube, ba SEO, ba cadre likolo, oyo muso azolo ba na ko linga jamais mwana nga kota na biloko yo, c'est une merde. Na ko senga na congolais balanda élément nous a après oyoyo tokolo belango le te pour le te ko le belango te non tozana ba preuve le lot to le belango te mais to pesika mo éclaircissement pour le lot likambo ya vena biso vierambo le londe na réseaux sociaux nde ya ngonde comme une actualité moi soto becha on poto na mboka freedom et loko wana kofiaza le lot ki talatala ya Congo ben oui talatala ya Congo na ndenge yo zolo bela mais soki akone ko beta na Japon te soka que nous robeta na Corée du Nord T soka robeta na Madison Square T soka robeta na Kennedy Center T akoma etalata ndengni parce que niveau au papa mba komisaki makoma papa mba chaba très haut kofine ngazali wana to za pe un franc à l'histoire ya tiers monde confirmé na lobi na yo papa mba beti na 5 continents à part Afrique na ba concert musuya ba kikuku ya États-Unis awa na ba Zénith na bango wana ezara na kaka neti nganda moko ba otumba ba dorade na ba France wana kofia sa beta en Japon bien sûr Claude Meka au répondre tiri kanga na silisa kofia sa beta na Corée du Nord kofia sa beta en Australie et puis concert ngweza mindele na mindele mutu aka remplacer papa mbati lelo azati
azate donc kofi akoza talatala ya musique congolaise te parce que soki akokende na derrière papa ya papa wemba te na comité quoi. Siko sirbatrash ya papa wemba na ndenge pe aussi kotangela biso pour lelo to koma omona ka ba congolais ba koma kolobela biso ka Olympia Bercy Zénith sirbatrash ya papa wemba na ba niveau ya États-Unis pour lelo biso pena to vandaka awa code ya mboka 001 donc non to mona te pena congolais pena yendeni to mona pena musique ke ba mindele boke bino nyonso ensemble na donc nanu to mona te to mona keza ba playback o mona nani ayaki a se présentaki peut-être pour monika communauté nde sali moi part mais papa wemba okoki kopesa biso ba trace ya ba grande salle oyo po na oki déjà le bilan mais eloko wana peut-être pour ba kinois bazanga na oh mais papa m'a beta ba concert oyo viona soki aya souvent na solo na na téléphone à cause à quelque part bon un numéro nanga robenga nga petit viens ndeni usoda ibisinga soka za hotel abibenga e na bengi numéro chambre buto solo ra santé orchestre ezabo pour ebike wana orchestre na biso mais papa mbatanga ya kazali na besoin te sabino boya ko supportenga pour yeba concert na yewana ezalaki ba ticket ezote kama eloko ba benga ngo ticket master une année déjà basi basomba ba ticket neti na Kennedy Center na Washington DC les billets le moins cher tant ba betana ba Sting ba Peter Gabriel na ba star musu ba yakawana le billet le moins cher c'était $1000. Papa ingénieur oui mais papa we mazawa beta concert ya bengi sabino tous a surpris azaliawa a bengi sine mutute mais ça kuna mindele n'avait pas besoin de ça. Il y a des superstars. Il y a des vedettes Afrique qui que ou na ba Afrique kuno yo na bo supportenga na ko beta so wapi yango papa n'avait pas besoin de ça. Tamso na téléphoner bois teme dans 2 heures tozo que no beta ngana obenga na Dallas sabina tozo que na beta siko na Californie. Azana tina teo ba congolais boya ko supporter public ezali yo be soba ticket 6 mois à l'avance 8 mois 1 année à l'avance na salaram ezala Koffi Olomide yozolo ba ona soki robeta na Zénith ezala publicité na banganda papa yemba ba salle oya beta ya minene wana net na ba Japon congolais azana ye ya ko compter na ba Corée du Nord na Maghreb wana basika ba raciste est-ce que yaza ki na besoin o denzu luka oya ko supporter a ina besoin de support rwante yaza une superstar sponsorisation ezalaki mais il y a déjà ça na synergie neti azobeta mutu azali ko beta na ba Sting azobeta na ba Stevie Wonder on a qui superstar so yobi Koffi Olomide komi miroir est-ce que Koffi Olomide ça comment na Trump wala Madison Square ba Jay-Z ba 50 Cent ba beta kuna faut za superstar vedette ko beta kuna te star ya tire monde ko beta kuna te donc faut superstar na Congo zaka moko bon ndenga ke wana na limite ke soki muto remplacer ko zala po bino zomona o Koffi Olomide a remplacer papa mbana makamni bon voilà Claude Meka na banza Claude Meka apesi biso moi vérité yango vraiment et ça lipe moi bien pour ba rumeur wana ezolo ba mingi na ba réseaux sociaux Claude Meka mais tozomona pe moto kaka siri viva ezopela sekopela tolandi susu bendo son susu a commis ko se porter na Redi Amis par rapport à quoi bon au moni balobaka kaka qui est l'élève de qui ça c'est machiavélique Nicolas et Machiavel qui est l'élève de qui bendo na Redi ezali le kolandi ba le jour et la nuit bako comparer bangote je vais m'expliquer ngai na uta voyage mon na uti Paris na ova na Dallas na kiti na avion na ye na Boston na quel bon moko boye et bimaka ce qui nouvelle écriture na zo ka voir Redi na tout ba mai Redi azongi na viva pour Redi salongwaka fin d'exil yena Stino parce que Redi azongi babite eza ba monsieur papa m'a recruté sika donc papa m'a voir Redi c'est marqué qui na viva donc il fallait attaquer il faut doublure ou remplacer moko aya ko sala kango pona ko kanga vide parce que na lukana eba mutu yango nani nde na yeko nzeba bandoki basengi yanga se osoki Bendoson ça va on a apprécié mais Bendoson akoko se comparer na Redité parce que yembeli wana eza Redi Al Pacino pe bimaka na yembeli ya Redi mais timbre eza différent mais yembeli ya Redi et le la mutu ngo yemba le kwa kesser akoyemba le kwa kesser te po azana voix kesser te eza imitation
Bendo soka créé voix na ye moko ya ndenge na ndé Redi a créé voix na ye façon na ya ko yemba. Nde na ko loba ke bakoki ko bunda. Mais ndenge ezana ba eza lokola box. Poids lourd abunda na poids lourd. Il faut au monde nga zabo na lourd. Pour nga pesa plus de 100 kg. Yo ndengo zabo na bi poids na yo te avant au bunda, il faut ba peser yo. Ba ye ba poids ni yo zanango. Po ba ko tchoneti nanga lourd te tamso na ko boma yo. Vous dites, ma kofi à mon komboso, pas au daï. Vous comprenez? Bien sûr. Taizon a zako bunda. Léonard, sûr que Léonard a zako bunda makasi, mais bako bunda na Taizon tepo, bazali catégorie mon côté. Lourd a bunda na lourd. Poids mouche a bunda na poids mouche. Poids léger a bunda na poids léger. Bendo nenga zaliona Redi a zali neti lourd. Ya zali neti poids mouche. Bako bunda te? Bako bunda te bazali catégorie mon côté. Ya lokola bobetra football binonyos. Mais Neymar va être dans la Ligue des Champions. Il va être dans la 3e division. Bien sûr, il va être dans le foot. Bon, il va comparer. Bendo, et là, il faut comprendre, il y a aux finga boulangerie mozoli mapa. On vient beaucoup la na blessure. Bakou messi mbuma ba fingi nzete. Vous comprenez? Redi aza lokola nzete. Yo bendo zui manga ubuki mango kenango mais ce que comme finga nzete. Mais c'est ridicule. Bendo ava finga Redi fwe sala atika koyemba voix wana ya Redi. Donc on se vale pas la face quand même Bendo yoko finga Redi te Redi banzembo asala expliquer pena peuple ko yango na bitika na panzate. Nazo ba vérité na finga mutu te. Bien sûr. Redi aza na trempe ya batu oyo neti ba vie lutumba. A composer nzembo ebele. Bendo a composer nzembo combien? So le ito tanga banzembo ya Bendo na carrière na ye o ebima et ko le quand même emisapi 5 ya loboko ya droite te. Bon mutanenga ba ko comparer ba ondeni. O mususu wana ba milliers de chansons, yoza même pas na dizaines de chansons. Ba comparer bino ndengeni. Et ça ka ba manque ya ba respect oyo bana msu bazana ngo lelo manque d'éducation akomo finga ba grand na ye, azo manquer ba aîné na ye. Yo zaleki nanga obeyanga l'air nyo sofinga biteler mo obeyanga na kombo nanga na ebsaka bien sûr Claude Meka ya matonge yo so mona penda mutu abenga ya François ezakate résistarate voilà mais quand même ata bengio ya yate mais azo respecter moi droit de naissance ça la moi bien voilà bendo akoke na ye azambanga c'est bien beau mais loba makambo za na sens ce que ça nonsense ce que ça insensé mukilizo sekayo ako se comparer na Redi te pour Redi nenga zali wana Redi azali muto etant papa mbazo tourner na 5 continents tozolobela Redi il était à ses côtés le lot public bolandi vérité ya Claude Meka concernant Bendo Son avec Bayilo Kanto pour Bayilo Kanto azadi na parcours donc yaza na liste te donc yaza na répertoire donc Bayilo Kanto na répertoire donc eloko wana peut-être toloba est-ce que ba o pe bozo loba est-ce que boyebi ke viva peneza ka institution. Mais vive les institutions oyo ezana ba même ba Redi ba refuta ba na fiche de paie. Soko solo Leonastino. Alors ye azana ba fiche de paie iko. Nga so na iko a cousin nga. Kwa ki à l'époque ayaki chef d'orchestre. Arozonga na ndako tanga va pa na zola ka ba futa na fiche de paie. Vive l'institution ba futa ba na fiche de paie. Orchestre ni na Congo ba futa ba na fiche de paie. Ok. Claude Meka, tozokende ka toujours na ba trace pour ngana ngipe na ba détail ndevement public et comprendre. Sikoyo papa Wemba entre le loto zozo Bayilo Kanto et Bendo Son. Sikoyo bango bale bazabana. Sikoyo ndenge ko makambo te non Redi azoya ko beta tolo boye. Sikoyo est-ce que éducation papa Wemba apesa ki na bana na ye yango wana Bendo azoko lakisa bien comment? Non, papa Wemba azaki mutu oyo batebele balobaka wana ba fan bazalaki ba petit na ye bazalaki na ba kilia oyo mutu opesi mbongo ba yembi yo oza petit na ye te. Vous comprenez? Donc client yo bi na français nga bi na lingala kilia oh donc yaka kilia lelo papa mbakei ba kilia basala ni yo soyoka batu ba petit ba yemba batu ba yemba na Firenze papa yemba banda kenda elo ni basala yo mona ba t-shirt to sana yo hommage
toboya ko filmer oyebite ouais tozala kuna concentration bato bota 50 états et sangana na organisation ya Claude boyi o filmer po na lingi buzz te nga linga ka buzz te na sara ba vidéo pa pamba te po na boya ka na kota na ran bato ya buzz ya on a boya ko filmer ngo mais tant que ça l'émission c'était pour témoigner yo za ki témoin to ba ilo to sala ki bien sûr mais oboya pe to prouver bato moi ben ser ya ba image pour population ya ki pona ko rendre hommage wana ya bana state yondo boya na boya ki parce que ezaki matanga ezaki fetité pona matanga batinera mutu invitation te donc ce que ezaki feti esika ko sepela on a dit que to inviter bato to tine ba invitation nango bato to filmer pour ba ke no tala rapende bazobina mais wana ezaki tozolela grand prêtre to ke ko filmer en tout cas jour en inspiration na ngeza ki que to filmer te na boyaka pour na boyaki buzz na linga buzz te koyo kombo ya Redi e uta wapi po ba pesa ba ilo kanto kombo ya Redi Amis. Bon il faut landaka ba récit na yemo ko expliquant que professeur na bango moko atunaka yeso ki boyo lingo sa musique en tout cas Rémi eza kombo e go si matin na no de scène a changé que on a Redi comme no de scène quoi mais ba ilo kanto ezaki na petite Gina tango Redi a aussi lisa bailo canto nde ba ko benge bailo canto ti kepe komi bailo canto en espagnol hein bailo canto yemba bina oh bailo canto c'est espagnol bailo eza bina canto nde eza yemba voilà poquito là c'est moke voilà poquito voilà ah bon ouais butala na mboka on toza awa ezaka pe na deux langues donc deuxième langue na biso ezaka ngala vraiment que na parcours na otala po lelo po moi na réseaux sociaux batu batali po na bendo son ndengi a lobeli Redi Amis ningi bes po na papa mais so totali même ni contre ni pour par rapport ya temps ya parcours entre bendo et Redi Amis moi na nini auto yebike vraiment asali trajectoire à moulai n'avait beaucoup. Ah mais songa comment répondre à question boezali lokola na insulter intelligence à ba congolais. Non, intelligence c'était pour moi le peuple lelo bango lelo au moins congolais lelo comme une identité ni. Oyo azoko loba mingi nde peut-être ye mutu ba komi kongo na ye nde mutaza. Non, na bi ata to komi ba batama boma ata to komi pe ba bolole yango. Redi asali soki 20 ans na papa yamba, bendo asali combien de temps na papa yamba. Et puis bendo ali mutoyo na viva la musique wana a déconner trop. Que Redi kuta a déconner même pas devant papa yamba. Moi na yozo le bana soki nani soki bendo son. Papa yamba li chef coutumier. Oui pourquoi linga papa yamba mi? Parce que ngai na famille il y a un chef de terre, un prince. Koko Nangai, roi Nembetwa. Azalaki, très puissant, on y a belge, basiri, bazo bundapona, coloniser biso. Ozomona. Mais, Moutou Oba avancé na trône, chef coutumier, il faut que banaï. On ne joue pas avec les ancêtres. Ben Dosson a collé papa Wemba na Abidjan devant te belé. Ba monsieur ba nouvelle écrite ba yebi a senga passeport na ye a kola ve na bilamba Bendoson espérant azaka têtu mais simba jamais papa ma bilamba Bendoson a kola papa ma bilamba eza histoire vraie o yozo ko expliquer peuple mais ye mo Bendoson so la monsieur a yebi makamna zolo a kola papa ma na bilamba donc on ezali malédiction et Bendo nenga zali wana akoki jamais koloba que yependa leki Redi na prouesse na kata viva po Redi asalaki tanae le fala kende akendaki nae et atika rozonga te TV akufi mais bomona akena cimetière atika ba fleur azolela bon vieux o nyoso ba na sala ta 80%. Redi n'a jamais déconné devant papa Mba mais bendo simba viona na bilamba kolae devant ba collègue devant ba Pacheco devant ba mission nyonso na ba staff ya viva et ils sont en zone inventé te yemo ko yema na zone mais ce qu'on a guerre wana pour Claude meka ba vérité oyo pesa biso na ba trace
eza na ba preuve pour histoire oyo tolobi te ke yo mutu okosilisa ngo mais na ba trace oyo ozopesa siko na yo etake otali Redi Amis otali Bendoson ni na yo ezo lobilo nini pona sikoyo donc battre la crédibilité ya vie beaucoup. Mais Redi azali mwana yo ko neto ba na anglais he can have the legacy à cause d'un héritage à Papa Wemba parce que Redi abeti na Molokai na Papa Wemba. Viva la musique oyo kendaka Japon en 1986. Basira 85-86 au bayaka wana. Redi azalaki. Redi abeti na Papa Wemba na bechel nyonso. S'il faut pas remplacer Papa Wemba c'est Redi. Redi nengazana akanga ba photo sur scène ou okota la Moloka ezobeta boye Peter Gabriel Redi pe na pembeni. Sino pe na pembeni. Claude Meka na kolanda yo fuma pour na romona po peuple lelo e yoka pe mingi moi mais na matanga ya Papa Wemba na Paris to mona papa ya ba maître Gims vie janana a dédicacé yo na ye liaison ni. Bon au moni tango ya visa 80 vie janana ba obenga RTL tamba ye ya découvert radio moko bona le radio télé Luxembourg ye ko chango radio télé Litoi et qui na musique à viva bipoli soko musique et kati bon alobi c'est la voix de l'Amérique l'air moko jana na nzembo azoe mbaso e kati bon alobi RT apesi annonce donc na ko linga vie wana trop un vie très beau là na ko linga etro isika na prochaye na kati à viva mais série moko mwana moko bwazako finga bastromae afinga Gims Kazali antichrist na Facebook soko tali okomona eloko moko na page les indignés congolais na salaka défense ya maître Gims que non et aka ngenge na ye pour papa na ye vejanana Grand Oulman Gims alandi na ye lokolo ya papa na ye ezali te que akomi na ba moto et ba vie na biso musu ba poto ya kala ba Valentin Makanga ba Valmark tous les parisiens kala ba vie Albert Lumbila ba vie na biso ya kala même Jean-Claude Voué babaya nanga pena à Paris à kala ya tour à Tongo bayambanga lo baza vivant ba sepela ki nango vie Jonathan atala ki ngwa sepela ki petit nanga Claude à défendre Gandhi o ba benga maître Gims yaya na petit azosa moto bikolo daju maman na Dalida azali pire devant ba parler moko avant comme moi ça vie janana donc vie janana pe azali na Dalida le quoi Dalida azali na staff nanga na ba seye lewa to ke na banda to kutana vie juna a yebi ke nga na mwana viva po bon na maître ça paie comme jamais maître Gims aleka na TV il parle de Papa Wemba il parle de la SAP il parle de il était comment bien coiffé bien rasé et bien parfumé donc vie juna sepelaki l'émission que ngai président en fan club naza na Paris te na États-Unis bon nazolela nga mokwawa babino na boyaki te yango dédicace nga na émission wana ko bon ils avaient par rapport à ça il y a viva par rapport à viva la musique voilà to moni parcours ya viva la musique pour nous kozwa lelo ba vérité oyo vraiment Claude Meka vraiment c'est intéressant vraiment que Claude Meka to ebike peuple lelo ba kolanda susu vraiment ndenge balanda ko comme d'habitude en direct ya Congo Promo na frère na yo Denzu Luzit vraiment que lelo to ebike bana Paris pareil que ningana potoki Paris ka toujours mutu ezoko loba pour staff à Paris to ebike kuna comité pe ala kuna ya viva est-ce que balanda raté babiloko oyoyo et komi ko lobama biloko e komi ko sala ma pour lelo retour na to monate so ko mwendeti ya Denzu pe na sala ba recherche au po na minute oyo ezolobama nde yango moni na sala ki talaka na tambuli na ba après 3 heures du temps pour na résidence na résidence Moloka Star. Ici c'est comme la Maison Blanche, on n'appelle pas n'importe comment et on ne vient pas n'importe comment. Yoti okotiawa au moni ba salon ba salon au moni ba salon toke na balcon toko yo mo moni côté na porte kuna mena bibu okoko bima pe na côté vous comprenez parce que ça palin. Vraiment, on a Claude Meka to comme pendant que vers la fin de notre mission. Ce qu'on a yo nini oyo pesi pena ki peuple lelo surtout concernant guerre oyo Bendoson a commis kozwa contre Redi Amis. Mona yo concernant guerre oyo Bendozo luka ezali guerre eza perdu d'avance. Parce que Redi na niveau ezali il est assis financièrement, musicalement
et tout ce qui s'ensuit. Et voir support pe azanango, redire azali parents français azana mukando soka albia à Paris les lois na ye. Ben deux fois que luka visana. Donc azana nzela mulai, c'est comme les jours et la nuit. Ben do est le kola ils ont la mwana moka muke azako meka tata moko oya ko botaye. Vous comprenez? Bon, ce qui a moni que ako ça la guerre na redi po ya bima ay ba ke guerre wana eza impossible parce que ndé na baki na yo joueur ya Champions League autobana français Ligue des Champions. Ligue des Champions. Et na joueur ya 3e division ata bon se ba beta football bako beta sika morote donc bendo abosa na makambazo luka mais moralité na ko senga na bendo son message na nga na yo soki ozotambwa na botosi te na mokili oyo ya se ozo respecter bakulutu te mwana balakisa musapi na paka asuka kaka se azoli kama redi azali ene na yo na âge na musique na makambu tout soki oko conjuguer na ye ekosala un plus en expérience koleka yo et puis voir yo yembakeza ya ye et le défi lamba mutu okomo frimele tika makambo sala beta miziki bailo kanto yemba bina betande binande yembisande binisa pour le lope atande pe kolobalobe komi na ngwebele neti biso depuis to ya ba state nanu to mona te penaki ndeti mutaya vuma awana ba moni monti square be mutaya na ba studio pena na Merlin wana penaki o musicien muka yebo ya beti donc musicien o depuis biso pe to zaka pour biso pe to vanda na ba famille pe baza pe na posa vuma ya ko ya pe ko mona culture na biso mais lelo bato ba défendant aussi ba ke est-ce que to mona banani voilà que vraiment ils ont wana te mais Claude Meka na yo vraiment merci na on accueillir na yo talaka ezalaki sans audience na biso na improvisation na bengi na bia vie na moni résidence no naza koto na mono po no ka ko mona ngande na yaki po yo la kisanga on se prendre nga benga kaka olobi na doublé na comme na 169 ngabité au moni hôtel wana ngaza voisin hôtel non komoni omoni parc donc ngas na ki marambango chaque tongo soki nga na parc des voisins so na kiti boya parc on a zui mupaya moko bo azali VIP so otali kuna omoni Hilton omoni ni donc na makolo kaka 1 minute ebele donc emplacement ya bien na lokwa na lingaka yo a pire petit nde na ndimiti oya awa okota omona salon Moloka Stars okoma na sika na chaka mutu mais bon mokili pe leo makambo ebele kalai ngango bon mais n'importe qui n'a pas l'été voilà et ça on peut na preuve à l'appui o ya denzo apesi bino bomo na o mabete po to ka di solo ya salon Moloka Stars ya denzo na ba découverte le roi lelo talarara eza na journal off na ibon nga fona ke na découvrir na yebaki peteke eza pa ya Claude Meka nde na yaki lokola za via 4 via boîte nde na yaki alaksanga bi oh mais eloko yo yili wana oseka kingana no abi mais place yo vandi nde yango alakisa nga emblème o bo monaki guitare na sima avec des drapeaux et ça la croisée nde yango wana alakisa ki emblème ya sali oyo vraiment ke Moloka Stars salon Moloka Stars nde yango sala ki yango vraiment ke Claude Meka merci natana oyo o disponible vraiment pour na ya denzu pour na robete loko oyo pour moni lelo réseaux sociaux nde mutu et comme kopisa biso actualité koleka kutu na ba biloko ya bakine mais bon denzu le plaisir était plus pour moi koyamba yo awa eli en tout cas privilège na sepeli na sepera na yo na ndaku na yo na kamwa kokota na koti mosi na yo tuna nga okomeleloko a servir nga na Damas ngalinga kokota ndako batute mais ndaku na yo na kota na lia na mela mweloko mais wana za ba accessoire non parce que zali palin yango pe na ndimi au surprendre ngolo bina na ville na yo ngabi non on a doublé ngabité zonga boy ngana otala na balcon ngana na balcon na mela moi oui polenga na komi nazo baluka na park wana nazo benga yo parce que ngana za ko mona tenzoka yo zo mona pembeni wana donc soki na la muki na tona ke okima mbangu park ezali quelques secondes parc de ciment mais Claude Meka elo mo pelinga market ko mpela na suka mais pourquoi pas yo linga kopia dédicace na émission na mais yo batika kayo te dédicace ngana linga kosala ngo te parce que nazo ba problème soki na bon na bandi makambo yo ya ba auto salo ya ba vidéo ba émission depuis 2011 bien sûr. Et que na balobaka le seul professeur
par excellence, c'est l'expérience. Dans l'expérience que chaque fois qu'on dédicace Batou, soit une vidéo, soit s'en prendre nanga, ou benganga, ndeno bosaninga. Le quoi naza mutu Batou, moi j'ai fait, nga bandi poto na âge à 4 ans, et ndé na yaki awa en États-Unis, na profité na sali Japon na Australie, donc j'ai fait 5 continents, le tour du monde comme Papa Wemba. Donc idéologie continue quand. Idéologie continue. Donc ce qui n'a meki ko bois ka Batou ba o ba ko bimate, et comme un problème. Et on a préféré ka na bois ka kati. Mais oya ko lingane ti libanga. Ce qui a contacté nga, a bengi numéro na yo, a sengi yemoko. To sali plaisir même ta sengi nete avanika kuna na vanika bo na pesi mbote soki na kwanga na makayabo non parce que après na zo ba coup de fil otangi mutu boete ndeni obwakinga te même na makamususu tanto ça combattant attends comment on a te na pena saki ne bandeli on a choisi ça comme je viens de le dire là expérience hein ezali expérience. L'occasion faisait le larron, n'a expliqué que son abois karabatute et raté pour na partie non na boya que son le na tanga ba komboa toko kende tam souti lobby. Mais yo pose on a besoin te otikala ti lobby. Non mais mais silo bazozi azelo na ndako na yo ozamuto batu belé. Oui mais batu ba ko leke belé ba o ba ko bimate ba ko benga ba ko s'en prendre ba ko tomboka yo on a préféré ka otamina na boakate et puis des missionneti oya boye o tozo be makama mutu ya boye bo o boaka mutu est-ce que mutu na histoire makambo na ko boaka ne so na ko tanga neti o nde na lobby na boaki mutu te na bineti tant na bi connaît jaguer na boaki ete na lobby histoire ya libangate na lobby na histoire. Voilà, et vraiment pas tout ça, mais vraiment que bino moko bolandi Claude Meka na vérité pe na éclaircissement o ya sil kopé sa biso concernant o yo to banda ki na ngona ndenge to ko passer sujet na biso. Un grand merci na bino bokozwa vraiment temps ozui kiti po yo kaka vérité Claude Meka avec Denzu et ça vraiment bongo beza bongo te na banza histoire o yo papa Wemba lelo anza invité mais mémoire à papa Wemba to meka ko salir ngote personnalité na ye pour papa Wemba za muto atiki ba trace na musique congolais aza mutu oyo répertoire eza bana bakoya babandolanda ba omona ka bien parfumé bien rasé bien coiffé donc toujours donc il continue donc pendant que omona Claude Meka awa donc binomo bo omona minga ko beati po so yo watu sombi papa ngai makambo kitendi wana pendant que beaucoup va venir à Kenya na comme la bourgeoisie à l'américaine nous avons montre Rolex na droite bien sûr où est le pango papa où est le pango Claude Meka pour ton moni na catalogue 2018 Claude Meka 20 yango mais ce qu'on a yo pona eloko na meka ko flasher même pas na yo pour grand mopao to bike yé pas salaire parcours grand mopao azamuto a Claude Meka na yo sikoyo nengi peuple lelo comme koloba nengi peuple zui et comme o kamara bo link moko pe elo moto senga pe na bande ko omoni air mo pe so zui mo lien na yo ya image oyeba na otinde la ngonani pour tout ça mon téléphone ne mémoire eza mukie mais yo zo saka bilo zo tindi le otondo ya kama téléphone na muninge lali pour net le lo so zui bilo ka grand mopa wana surtout arabiso neta batinde la ngango mingi na page na mur quand on a osali ya mikolo na toléré que mutakoti na ngelo na mur au moins to cha photo na papa mais batinde nga bilo ka Koffi Olomide et je vois pas le rapport batine nga banzembo na ya kala est-ce que ya banzembo oyo so na ina yo kango na kota na YouTube pourquoi mutazo tinde nga na mur nanga ezaka ko amerdenga OK donc pour le loso ko tozui na mur wana le lo tala ke ba lakisi ba comique kutu les grands mopao asalaka donc donc ba violent moko boye azui pena ba musicien akangeli bango na palais séquestration azui batie azui crochet poignard ya ndako alongoli akangi ba musicien donc y a pas de sortie y a pas d'entrée akenaye ndeti biso a pena na ba niveau ba state o na ke ko payer cigare na store o surtout bengi supermarché otiki mwana et que voisin pena mundela kocha kuti mwana yemo mais yo zozongo okota te Tetan yozo zonga mwana wana bosana ye pour l'état ozoyer omoni Koffi Olomide makamso sala ko sala wana ta mususu ezako zala azaki na ignorance mambi azosala parce que moni Koffi aye poto kala me makamso sala ka on dirait ba kinoiserie quoi parce que mutu akini ye bango ba respectera loi te
Moutako ko se li kambuke yo ke na parler mo balobi ko tra na fenêtre. Mais parler on ezar na alarme. So ba ti alarme o me ko sa blague na fenêtre ba mbila ko ya na 25 minutes. Donc ba na Kinshasa ba kansaka ndeto vivakawa ya ndenge mona awa ndenge zali ya ko ya te ko me ko na fenêtre 5 minutes e bele mbila ko tokayo. Donc to vira ba réalité mususu aux États-Unis, Europe réalité mususu qui n'y peut réalité mususu. Mais makamsu ko fia za sala quoi qu'anga protéger l'intérêt na mais eza biloko moko sala te soko zali pena un bon citoyen ou azo respecter loi. Ya ki pe biloko ko sala te. Oko sala ngote yo kende ko kangela bana batu na ndako. Non, eza biloko ko sala te. Et puis bazali badulte. Faut pas que je m'oupépe. Non, biloko msu ya za sala ayebi loi azali universitaire biloko msu ko fio lomda za sala en tout cas penda ezai ko indinyenga ngati le ba biloko msu oyo nazoyoka et msu na yolo be makam na ete me makamba ko fio lomda le la te pour moi miso to na poto donc to vendre na poto ba zo ba makamba papa non je vais pas parler ces messieurs là non eza actualité oyo na minute to za mais eza actualité ya viva o ezali salon moloka star eza makambo ya ko fio lomite ba ko fio lomite faut que luka ba côté ngo eza côté ote vraiment que le lobby no mo bolandi Claude Meka na ndenge apesi biso na oyo nyonso to uti kolanda ya vérité pona koyeba kaka réalité pe vérité ya viva la musique. Fondateur fan club Papa Wemba Claude Meka Yamatonge oyo boyebi monde lelo etala monde confirma donc ya contradiction ya la raté pona Claude Meka nde ya denzu ayaki po balakisa ngai ke place bazo benga bino moko na banzo botolanda place ba benga salon Moloka Stars ngana yebaki yango te kezala awa nde na ye komona ke vraiment que un grand merci na bino beaucoup de temps pour na kolanda ya denzu pour na koyeba vérité ce qu'on a na question les numéros ils sont là affichés là-bas sur la barre passante appelez-nous d'avance sur 207 239 08 10 et notre site c'est facile c'est www.congopromo tv5 wana yango epesa bino actualité wana yango itindaka ya denzu akende sur 50 états pour na kopesa bino actualité pour les États-Unis tozala tokuta pe bato me toyebika ndeti po babi na minute so yesimbi na ngote place oza okati ngambu donc tozana biso pe ana permanent voilà et ki biso pe tozo ko continuer ka kopesa bino ba actualité oyo tu bolingaka ya denzu azana ye ngai na zwami bongo app na ba state précisément na New England donc boyebi eza munene neta nord soki bobengi biso na oya na ngai botala déplacement na sali 4 heures du temps pour na yati na résidence ya Claude Meka Yamatonge c'est sacrifice omoni donc ya denzo azabongo donc Congo promo eza pour na ko séparer te donc ya sangisaka tozai na Boston isangisi iye elongwe lelo na minito na Dallas bino bomona vraiment ingénieur Rafingindu boss ya pembe mama Belinda na pesi yo ba mbote belé na bébé asikasa yaki déjà donc ba américain na ba américain ka na famille Ngindu. Voilà, un grand merci sous na pesi vraiment qui sans oublier na ya Willy Tamozi babi mutambongo ebele ya vili oyo ya denzo azalaka moko pe to bosanité ba ser oyo bazopesa crédible ba ser o ba pia propre ba ser o baza ba femme d'affaires première femme d'affaires awana ba New England bazali bongo to tangi bongo boyebi voilà na pembote na venanga Noël Malonda vraiment qui bambote bisika zwami vraiment un grand merci na bino soki keso ezali bobengi ya denzu akoyeba kozongi la Claude Meka en direct à plateau ke toyebi ke monde et que zoa po to confirmer nini oyo peuple lingi nini oyo esenga poto meka ko claircir na bino moko bana mboka vraiment que Congo toujours eza mboka na biso to kima ngo te boyebika o to kutana na yango esala emema biso kota ba ya ba state koto yo mais poto eza na onzela mutu nyonso ya teke biso to vanda na lola réalité pe ya bino boyeba ngo te ya kuna to yebaki ngo poto botami kuna. Vraiment un grand merci na tonton Aimé Makuiza Mbaya maman Louise Kutonda en direct ya Madrid et sans oublier to pesi mote na Kabose Mayemba Kabambi en direct à Paris et to bosanité sous tonton Kiala bino tout Bolanda biso vraiment en direct à Congo promo à suivre ya denzu à la prochaine édition. Merci. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodès, je me suis déjà abonné. Il reste que...
Nathalie Makoma, promo sur Sepela TV. Sepela TV Box est commis à 55 livres. Et encore plus, 10 jours gratuits. Et encore 15 livres par mois. Abonnement dans Sepela TV. Oh mon Dieu. En profitez. Boya parce que promotion awa. Et zaline kopé la moto. Sepela TV. Wow. It's the best. Nathalie Makoma. À bientôt.